mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Et M. Alelo ezali ko sekisangai. Donc parce qu'il faut qu'on a seka. Et puis naïe Sabino tant que Sabino que président de la République Nabiso akenda malembe. Bomoni dossier kamere ndenge kendaki malembe batbazo réclamer mais présent azo sala neti mais bomoni ndenge sukaki. Mais si lelo bomonaki kala batu et belé babamdo za choqué. Bazo benga César Ngadi ndengini bozo tika petia boye donc Henri Magie asala loba ba n'importe quoi. Donc hier bandoko mona neti président aza muninga na ye. Ou bien Kanambe mutu azali ko diriger mboka. Omoni ba petit mususu donc liboma omoni tango teka bandokia wa na matitia wa donc ko melango bando longola ba grente azo kanisa liseki azo kanisa mboka wana ezali ndengi mboka kala. Batu bazo kanga ma Félix c'était justice. Lelo toujours le banabino Petio Henri Magie. Baliaki ye. Donc en dehors de ça munoko pamba baliaki ye outrage ou au chef de l'État. Outrage na chef de l'État. Mukonjamboko zoé camarade na yo ozo ke na ba réseaux sociaux, ozali ko loba be mission, ozali ko loba ba biloko moko sans preuve. Au mona ki présence Tshisekedi azali muninga ne ou bien azali masa. Donc nazali ko yebisa bino donc ne sengo tozali na ngwa wa petit wana donc petit wana azu rien siko net yo lo barake Kanambe na yo mutu dirijaka yebisa Kanambe abeta coup de fil babimisa ndengi président na biso asalaki tango bakangaki Ibrahim Kabila ndenga tindaki major bobimisa ye siko biso tolingi ke Kanambe soki ye mutu dirijaka mboka abimisa yo au monde suki dona bateau batiaka bino boke ba mikolo outrage na chef de l'État bateau tout boyebi ke o basala ba masolo ba finga outrage à chef de l'État zo saka na souté parce que Félix Antoine Tshisekedi a pesé confiance na batunete ba caméra wana bo muni makambo salié donc président ataza mona nzambe bo comme ce dictateur était mais azala ba méchant sans pitié parce que à Lingi donc 2020 o ezali année action tant au banda 2021 avant si président masolo na tempo avant de calmer. Donc, entourage est changé, ma solo tout est changé, article na bateau à confiance, allez, à Tambusi Mboka. Henri Magie Osuki Wapi. Henri Magie Bozali Komone Osuki Wapi. Ozaro Lobabi Lobela. Donc, on a président de la République, chef de l'État, Bamassane, Macron. Bamassane, donc, Macky Sall. Yozo, Bamassane, Sassungesu. Yoza ko lobondi yozo ba na etala omoni ba petit ba ko sana ba kiol omoni ki kiol na onde ko peso suki donc bo yoka bien bo yebi bien donc ba liaki yazo bima na natation papa kasi falo benga téléphone donc bino kutu bata bo tchaka ba mnoka pamba Kanambe wana kutu ayebi ne kutu binote bo tchaka na bino ka ba minoka pamba bozo so vi na bino a risque na makambo donc yo benga sikoyo Kanambe aya ko libérer yo total soki ako libérer yo. Donc, Henri Magie, monde de Suki. Donc, n'importe pas petit moussou qui kiol, ceux qui donc ba noa ou abandon baya na ba putulu et bebsa mutu. Donc, yo ça na président de la République. Est-ce que le président de la République a un temps il y a répondre donc ba tikio donc ba zuba biloko no tout ba vidéo tout ba salaire ngo donc ba montango tango le kana tribunal ba biso makambo lobaki. Preuve ça. Makambo loba. Donc yo siko benga kingakati atinda vidéo ou bien libéré ou bien atinda vidéo a confirmer makambo wana. Na pesi batunyo surtout attention pilamo sikeba. Na mutunanga les champions Papitamba. Liaka madesu na yo pondo madesu nchaka madesu. Na bitoto tranquille. Tika makambo ko lobo moni makambo ndenge komi. Makambo zo saka na soutien. Outrage na chef de l'État au pays. Et ko pesa ngama wa ngeke pangia muno. Liaka pondo madesu no. Nabi toto nan tchaka madesu tranquille. Ba betelio ba kindungu lien na yango na lipo vandi tranquille. Au côté ba makambo yo zo rien donc les gars ta députation te ba kata yo ozo attaque PDGT donc tika makambo bika mambu yina. Ya pamba yina. Do Papitamba o kamsanga bozomona
bozomona ndenge bato bakoma donc outrage na chef d'état donc petit na mona ki neti nga donc Félix ako répondre o a ke passer les vidéos à répondre yo chef de l'état commandant suprême armée ba masane ba président de la république azana na bouton moso a fini temps azui trompe boki sango ya mutu mususu wana paka so tolobi boki visa na le 30 mai s'il y a Fayoul visa na le 30 mai s'il donc il faut pas refouler ou bien batinde lié avion ndengi bazotinda ba avion à côté ba otinde lié avion ya emokote tant ba ozo bato États-Unis à côté na kati ou bien comme qu'on négocier na diplomatie on négocier le 30 mai visa ya Fayoul sili tokota la sikoyo ceux qui a rosala ndengi le 30 mai kala te lobby wa so to lobby bolingi vérité te bolingi bato bazo sabino mama solo moko bo donc sous-entendu ambiguïté non na hypocrisie biso to le balaba bato vérité donc ils allaient passer na motema donc congolais vraiment a komi koyeba makam mais au moni discours échanger te bon Chadari na bino wana ya ceux qui ya secrétaire général na bino ya PPRD allo barasus bon mona bo ka sous Chadari allo bar bon yoka ke lisusu allo bar donc outrage na chef d'état donc Chadaria melama avanda kimia donc batu tout bazo melama ba revanda kimia parce que mutazo dirigeant mboka na biso donc Fati Beton donc le chef suprême armée donc batu tout bazo au monde apenza que fimbo ezali kozwama donc bazo sakana soute donc langage komi na bato bazali neti ba komi kondima ba mona nanu bo monité ce n'est que le début de commencement 2021 na fin oyo na bino bilenge koti na politique ya mboka na biso na 2020 bilenge kokota donc to marqué na une courte pause publicitaire ba des partenaires na biso donc Sepela TV na Romain Ilunga le grand traiteur restez connectés sur Clébois original à tout de suite Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati au moment makambo ya politique ya sika au parti AA eza na kati au parti BB au CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV même mabiso nyozo même mabiso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.
tolanda ba des partenaires na biso na le partenaire éternel Romain Ilunga le grand traiteur Sepela TV donc ezali mama kambamboka il faut que chapwa na biloko mboka to zaneti ba chinois to s'entraidaka biso na biso donc na lingi na yebisa bato bazali libanda ya mboka biso tozali ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi à 100% collabo to lo barango to bombaka te doso mutu aye na 5 minutes aye bake azo ya et pas ba collabo zaneti osombi kananga enchaîné en France ozotango yebi kezali journal à gauche tozo pesa bato bazara libanda oko critiquer critique to boité critique mo constructif to boité mais oyo ya kofinga ozali libanda bien mais ozana bandeko kuna ozana bandeko na kisasa biso ezate ke neti ya kanambe to yo poison o tozio justice petit magie azolela na munoko mboka boye bisa ye do ba sangisi ba video na yenyo sotu ba lobi makambo lo bagi preuve o muto yo zolo ba makambo aza muninga na yo bando ye bateka za présent aza ko lela na munoko mboka siko abenga kanambe parce que kanambe nde andolo ba ke kanambe nde ye mukonji apesa Félix pouvoir sokeni na ba président o tu na suka na bazalaki wana bato parti wana parti nini yango lekaki IDPS na makasi parti nini yango lekaki IDPS na makasi ndengi ba parti nyonso ezaki na finale mais peuple kon totika donc Fayoulou yem ta gagna Shadari yem ta gagna bon entre siko ba on ba na ba gagna po mona ke bazali bato alo kuta ya lukuta mutu agana Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mutu aganya pe mutu ko gagner ya zate pour peuple congolais pe alingaki mutu net Félix mutu a gagné pouvoir wana eza na maboko ya UDPS donc en fait sur cette mission na lingi na laksabino quelques-unes de vidéos oyo petit oyo Henri Magie donc pour biso tondo occupé été tolinga occupé été tobeki sukane ko suka mabe tozali na temps occupé été boyo kabino moko ba quelques vidéos auto sélectionnées pour na bino boyo ka ndenge bandai koloba na président de la République na biso Fachi Beton chef suprême ya armée pour Fachi soka zalaki mutu ya mystique mutu ya mystique petit on be ba levaye ba kenda na ye mais Fachi aza dictateur alors jamais beaucoup comme ce dictateur mais nazo tchela bino moko boyoka pour tango azolela na munoko mboka siko omoni makambo ndenge zalaka ozo fingo ozo sala ba bêtise siko tango azolela na munoko mboka ozana mutu moko akotola ote bino moko bolanda ba extrait oyo to trier pour na bino boyoka ndenge Henri Magie azali koloba na président de la République on dirait président de la République azali muninga naye nako sapwana nazo ba mambo za vérité. Félix n'a jamais été élu. Chadar il avait battu. Na okeni na musika te banane je parle que des deux candidats na biso o biso to tie président de la République na o to taki candidat président de la République na okota na copa baninga mususu te je reste na copa na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. Tu vois comment président de pourquoi Félix c'était carré deuxième bord na biso candidat na biso FCC candidat bis. Camereza bato wala ndo bango taki candidat na biso bis. Mais Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azali candidat na biso bis. Candidat na biso ya FCC bis. Chadari bon, Chadari mususu, moi bitumbego bima, moi guerre, moi désordre. Félix qui met en ambo. Donc Chadari avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayoulou avait na bila kota kopa. Mais toi regarde dans le chino na suka. Na kota kopa. Non mais yo tu ba résultat, yo biso. Na la tigali na cop na biso FCC. Yebisa biso yo to na biso FCC cash pour FCC cash ya cop na biso FCC cash Kabila mutasala yango FCC cash Kabila mutasala yango. Si je comprends bien Chadari a légalisé Félix na bavoie. Donc Kabila a contrôlé la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors. Na cop na c'est cop à l'état congolais. Na la zotikala va droit va jusqu'au bout de ta logique. Chadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé à comme ça Félix président de la République. C'est un syllogisme correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Sokyo Lingi organiser une mission Moussoussou où on va parler de l'état congolais. Wana toloba siko mambo lekaka na kati ya l'état congolais. Mais mission o eza potolo mambo FCC cash. Donc na otikala na o etali FCC cash. Nazo betali solo ya mukonzi ya FCC cash. Pour FCC cash, coalition FCC cash. Et à la mukonzi moko Joseph Kabila Kabangi. C'est lui le chef de la majorité.
Ah bon? Le président de la République est le chef de l'institution ou l'institution chef de l'État. Donc Félix a une étiquette. Tu vas bagager étiquette, tu as raison alors. C'est Kabila qui décide, c'est lui le chef de la majorité. Attends les États-Unis. Trump appartient à un parti, non? Les partis républicains. Trump a mon compte à parti républicain. Est-ce que Trump a mon compte à parti républicain? Parti républicain, ça va conduire dans l'autre. Et puis, il va parti républicain, il va décider dans les États-Unis. Il peut Trump, autant de la donc Kabila n'a pas bien à Félix, autant de la c'est grave ce que tu viens de me dire. C'est le patron du FCC Cash, les regroupements politiques. Donc Kabila c'est le créateur, Félix c'est la créature. Mouta créé Kopoana Kabila, Mouta créé Ango, a créé FCC Cash. Moutou da organiser Moussika, Mouta créé Cash. Moutou a créé Cash, Joseph Kabila Kabange. A Benya Bio Massa, Longwana. Longwana ba 21 ans no Moussika te abre. Zana Moutou nanga obode goto. Donc il y a un mobile là-bas, ça la guerre pas Massa na Kenya, yambelanga bato. Ba épé boé bon j'ai betami. FC Cash et Botami. FCC Koto, Cash Koto, ba ko sangana FCC Cash. Créateur Moutakolo Masolo Nyon sur FCC Cash, c'est Joseph Kabila Kabange. Donc Moutakolo ça Félix président de la République, Joseph Kabila Kabange. Donc bino Boitolanda, ezali passe na mawana motema. Donc Henri Magie un petit mot de rien du tout. Donc aza même pas donc donc aza même pas donc aza même pas na Kabi. Donc quand il a présenté ce qui y a batumoro beaucoup de bien. Donc mutumoro pamba. Talandengi ba langage abandoko tenir na président de la République. Est-ce que c'est normal? Est-ce normal? To lobby ango mingi biso tozali ba collabo Félix Antoine Tshisekedi. Bino musu boza ba collaboter mais critique oui. To lobby te ke bino tout boza ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi. Critique oui mais boyeba na mutu peuple congolais to bosana te. To witi mutsika. À chaque fois ezalaki kaka donc manifestation libanda bato bazali ko kufa botande ba mukendi ba kufa obimi libanda bazo beta masasi ya balle réelle to witi musika to zui oyo aza président wana atakutu bolingi yete mais azali ndeko na biso na niveau otokomi na yango même makambo soki elekaki ndenge nini niveau otokomi na yango akolongwa lisu présenter président wana azali master na biso yaya na biso leki na biso azana makila moko neti biso bozotala ka ndenge azokende akene hôpital ke otala ba est-ce kazaki donc obligé ke na hôpital ke otala batu wana ya corona pour to lobaki batu ba lobby akei azoleka na cortège na yeba cortège ya président de République soki c'est kei makamba sécurité hotelema na ngulu mata télémisi cortège mama likambo nini tala bana classe atima sola bana classe botala na ba camp militaire ba vanda so ba mbula boni mai ezate bazo sepela mai Bonjour. Wapi yako? D'accord. Pressionne-nous. C'est le début. Ici. Ah. Ah, pesa mais. On s'est payé, hein? On s'est payé, hein? Bokanga. Ufongolo kangi. Ouais. Ouais.
C'est bon. Balapi makamba lubwa kwa chao bachiloni. Hein? Botela, ba maman Oyo Azaleki donc fonctionnaire donc Azwa Bambongo te depuis Bamok aïe a sali rappel. On a remercié Nini yango, nini ozo sepela nini? Bacha makisi mambo. Nini? On a remercié. Nani asali bien? Parti. Asali nini? Dambela ngai. Ndimate na salaire basi na mususu likolo. Zela, combien de mois bibi? Nasali 2 ans, na salaire te. Zela, osa ba jetoni. Bobengi ngai ba kolona nga. Alobi nini Zela? Alimbo na ngai bimi, salaire na nga mobimba. Abasi omo 180 nana. 180 oyo bacha bio na basi siwa babasi ngo lisusu. Mama la nganda mena. Wana wapi? Na oje bank. Na ministère enseignement ça en sécopé. Nini? Na ça en sécopé. Fachi beton. Siko elo ozo sepela nini? Bacha ngama papa pardon na umeli banda kabina zo imbongo na te. Mama na sala msala fele na zimbongo lelo. Yango ozo sauter we. Papa na sauter na lembi. Na lembi musalo yesili na chiki. Donc Fachi beton. Kisali me banda. Mama la ngaye. Na yo boya nga voter Fachi. Siko komeka ndeni. Na boya na voter mwana mboka. Kani na voter ki arbendi na voter boy. Na makama be fezala. Mama bi makama bien. Sala na ngai bi mindambe na ngai. Fachi papa mwana masina kwente. Kisali me banda lobi na tonga hali na kusala. Pasesili. Donc baba c'est bien mbongo ya solo. Baba c'est mbongo yango balobi mbona ngasala ngai bimi na 180 oya lakaki biso abakisi. Siko lobi na Fachi ni. Papa aumela. Na bakisi 10 de ata 30 ans mbuke ne kata 42 ans. Mama ngai. Oh kitoko wapi na mina mwana ngotanga malamu. Mama ngai na ngai. Mama ngai. Non, mais moi, tu me sors. Non, mais là, c'est ça, on a des voyages dans la vie. La vie, c'est mort. Téléphone est lit. Ok, banque. T'as comment on se rappelle la pire, Oh non, mais comment on se la mire. Maman, on a entendu la maille. Mais on a entendu la maille. On a remercié. Leta kitoko mama. Ça leta kitoko papa Fatima ngoma bango la papa. Banque sous papa la ça bango. Il faut comme ça da 1000. Baya ba François l'État. Ba fille a besoin 1000 ba François l'État ba de l'autre côté. On va sentir. Mais pourquoi penza biso muta boye? Pourquoi Congolais toyebi likambo tolingi te? Congolais azo yina muninga ne Congolais azo préféré azala na Rwandais na Burundais. Mais Congolais muninga pourquoi Congolais tozabo to se racheter quand même? To boye te que critique azali président azali homme d'état. Donc awata na France ba pays développé ba critiquer Macron. To boye te bo critiquer mais na niveau penza boyina. Bozali ko loba mutu lokola kanamba zonga penza ezali penza normal. Pourquoi boye peuple congolais, peuple moro penza ba pays moussou se zo envier biso? Moi je suis Camerounais. Moi en tant que Camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne monsieur Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne.
Félix Tshisekedi au Cameroun. Ce n'est que tout ce que non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Les choses vont changer dans notre pays. On aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela. Actuellement, en Afrique, nous sommes fiers qu'en République démocratique du Congo, il y a un leader. On sait qu'il va porter à ce pays, qui va porter toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune africain, je suis tellement fier. On sait qu'il va porter au Congolais. Ce vent de changement est arrivé en Afrique centrale et plus récemment en République démocratique du Congo. Nous-mêmes, nous avons aussi besoin de cela. De notre... Na minute bazo le la coup va soit présent net ya biso mais biso mo tozo ba valeur ya présent ozate ba misusu bazo sala peine encore ba misusu ba yebi na bango bazo sala encore donc il fait exprès de ne pas comprendre mais ba yebi donc abina miso bato donc ezo porter biso nini bato bazo sala ezo porter bino eloko nini Nzambe na ngai donc botique la mutu temps mutu ayeka siko mboka na biso 32 ans mobutu 18 ans kana mais 50 ans bino bokansi makambo ekosila ka siko ezane tozui malade zoka mutu paso melikisi yokansi kisi aussi saka malade mbala moko. Pourquoi toko donc pardon na peuple congolais tozui mutu oyo na batu nyoso to bazali na présidentiel mutu oyo peuple na biso elingaki Nzambe aponi ye et puis na bino donc Félix Antoine Tshisekedi azana mission moko divine o Nzamba apesi po a bongisa mboka na biso bino moko bozomona ndengi bato bazoele ba contre-temps ndengi bazobima na poisa avion bango sala contre-temps avion ezu ete caméra azui donc quoi faire pour na suka asala Félix poizo banini ezu ete bozomona teke makambo tu o bazo sala pour na Félix Antoine Tshisekedi ezo simbakate parce que Nzambe mutu atindi ye Nzambe mutu atindi ye to tikela mutu temps asali même pas 2 ans à peine un an yango et puis azo bunda nanu naba traître naba médiocre donc bon ceux qui a eu pouvoir à 100% donc ce sabino nanu homme mutu neti Félix to longola ki présent to yebi mutu wana motema malamu Félix alingi muninga na ye ayo capacité bino mo bozo tala na makambo ndenga sololaka alingi muninga na yo capacité donc tant azali na présidenter soko zuli kambo ku feli mutu akoya vandi apesi pe cotisation alingi mutu ayo capacité ezali ndengi na ye yo kazi soko komi président yo soko zali mutu mabe okoma mutu mandam po komi président ezali na katia nzoto na ye c'est inné donc peuple congolais to pesa ndeko na biso donc makambo ya étranger à partir ba président et sila na Félix mutu mokote akoloba que Félix Azali étranger donc tout le monde est d'accord que Félix Azali congolais de souche tout dit que la yebe étranger bazalaki awa kanambe azalaki azoboma batu tisiko batu mususu bazoloba que kanambe azonga est-ce que ezali normal peuple congolais message nanga suka ya ngwana penza esala nga pasi na ma na motema to yeba esika to witi to yeba esika to witi wana za ndeko na biso ata soki mboka na biso yobonga 100% te 60% ekobonga boyeba ke onyo surtout Félix Antoine Tshisekedi alobaka akosalela yango to yebi mutu wana donc vraiment eloko kana ningo beta na suka yango wana vraiment donc vraiment to bosani sute omunima makambo tout oyo tozomona awa président de la République na biso recensement tokozo beta kaka c'était recensement avant 2023 parce que l'étranger batomité mbabe bazana kati toyeba qui est qui tout ça la élection na biso bien donc vraiment tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka kaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc par le biais de notre site internet cleboaoriginal.net ainsi que sur notre compte YouTube. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par les grands réalisateurs Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Restez connectés sur cleboaoriginal.net. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. On utilise ce qui, mais makambo na lobara eko salema. Donc, kanambe akozwa masolo nambuchu penadikos. À très bientôt. Clebo, 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 Clebo.